Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so ya koza occasion ya kolanda émission na ngala mukula lelo. Ngande kola bilo ya mwasi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na eko sa bino kaka gag ya ba copine. Gag na ngala zo sala eteya batu oyo botonga baninga, batu bosala baninga mabe. Tamso kansa ndengo tonga mutu ekomela ete komela ye, mais oyebi eloko nini oyo ye abulela kayote. Ezali lisolo na biso ezali ndeko moko boye azaki na ye malade. Donc copine na ye ayeba kende camarade na ye o batambola na ye azalaka na ye malade, mais atonga ka ye partout ke camarade nanga azalaka na malade o ya. Mo totaka kombo ezate. Sikoyo na part ya copine o batonga ka ye wana alingeli muninga na ye bula lobi ngai fona simbisa ye touche. Bolanda lisolo langa na boke binyoso. Merci. Mabe, santé madame te. Nana ba problème grave, nana ba souci nana makambo belé na mutema. Dieu moko yebi makambo ni boza na mutema nanga. Naza penza à l'aise parce que moi la mwasi mo bo na mboka nanga awa. Azo sala nga chantage makasi. Oyebi ngana en place to lingana no. Ngana to lingana centre yo yaki kozwa bakisi na yo. Nga pe na kende kozwa bakisi na nga ndengana yo tolingana. Donc yo yebi santé na nga pe na yebi santé na yo. Koto wana naza na problème te parce que yo yebi santé na nga pe na yebi santé na yo, mais naza na mona mwasi moko osala nga chantage na mboka na biso, en tout cas okonzima te. Azo sala nga chantage, azo tonga nga mokili mobimba, alobi ki nga nazalaka na malade, ke bakende yeso kosala stage place ya bato malade wana. Esika tokende kozwa bakisi oyebi te, amonaka ngai, donc azo panzanga sango mikolo vraiment quartier mobimba awa soki mutu bato bazoyebisa nga kaka ki balobi bozala ndenge nini na Fifi. Bozala ndenge nini na Fifi parce que Fifi azoyebisa biso ke oza mutu maladi et puis to mekena meka ko tuna ye to sali vraiment ba discussion afingi nga lobi nga naza na maladi. Yango la vraiment naza na souci makasi nga na salela mwana mwasi wana ebele. Na lakisa ye makambo ebele ngam na tikala na banda ko tikala kala na bana na ye, mais aza ingrate. Donc afanda kana mboka na biso awa. Oyebi na yo ye. Kombo le Odette. Aza na mboka na biso awa. Oui, likambo zua na vraiment olobi wana siko olobi likambo moko malamu. Bonne idée. Donc moi mwasi wana na kombo Odette aza mutu mo ifoka to sukisa ye. Lokolo ozwi makanisi wana nga nazo pesa o numéro na ye, nazo pesa o numéro na ye ya téléphone, nazo pesa o adresse na ye ba Facebook, makambu nyonso, mekala ko luka ye, aza divorcé. Azalaka na mobali kala me azala suna mobali te. Mekala ko luka ye, donc lokola ba yebite kingana yo to bimaka. Luka ye aomona ope bien santé kitoko nzoto kitoko onzima pete ke ozana malade. Oui, luka ye isaja ko bimana nga na yebi ke ngana yo. Donc eloko ekabola biso ezaka aliwa, mais oyo ko sala ye makambo nyonso to banda ko sala ye o banda ko yebisa nga pe na suka nga na ko yebisa ye histoire oyo. Tozongisa ye penza mutu parce que azotsanga mal à l'aise a osakana te chéri. Nazo tinde o numéro na ye. Kombo da Odette, oui, azaka na mboka na biso. En tout cas, luka ye ata na Facebook, senga ye ami, et puis luka ye penza bozala mwasi na mobali. Nayebi ki akokrakele na yo yo, parce que ye penza jara ba mibali lokola yo, akokrakele o makasi. Merci beaucoup vraiment. Merci luka ye, linga ye, comme ça, total akasinga na ye. Azo sambu isanga ya kosaka na te chef. Merci beaucoup.
Merci. Yo ça a toujours une solution. Souci si lié, faut faire comme c'est na suka parce que les sel muto zo tsanga panzi li couleur au finga ga izayi. A sambu singa mukili mobimba. Merci beaucoup. Merci. Ozo lulu kaye. A commencé que date nini wana na Facebook na zo tela o capture ya Facebook na e ninga comment puis na zo tindelo numéro na e kaka siko. Merci beaucoup. Bisous. Allô? Bonsoir. Voilà, Nani, pardon. Jean-Claude? Jean-Claude Nani? Ah, ok. Jean-Claude Nabiso moko ya colonne, ah wa? Ah bon? Ozui numéro na hande. Usengi ka abato? Oh. Nga nayebi yo na mona ramona kona ba fête. Na comprendre si to bengi nga. Outi ko mona nga wapi na fête moko? Ah bon? Wana posa to solo la. Sujet nini kasi? Olingo yeba so nazala na mutu. Moi si kitoko lokola nga bwe na okozanga mobali. Papa bana nga to kabwana na yeme nazana kopena nga. Olingo balanga en tout cas o balanga ka bongo donc magro mona kanga meto yebani te o balanga ozana mboka nanga koti pembe nanga awa ok ngape nazolinga la bima sikona ke sa basha o soninga seko bandeni ozobenga nga kana sena biso ozana parking na biso nazo kita siko kasi nazo atosa na okele ko sala basha. Ah oui, c'est bon alors on a la voiture OK parce que tika na sa na sombela bana mai. OK nazo kita ka siko. Et puis to continue ko solo là. Oui bisanga na apeso numéro na. C'est bon alors tout na kita siko. C'est avant di na ka olobo binganga. Oko salisanga obengi ngolobi o ke osesanga basha kana na problème te mo mbona na obombe na problème te mais normalement za mobali kitoko na lukino na Facebook na talaina Jean-Claude wana yebi na mona kaiti azala auti be ko lukama mikolo na Facebook na yambaki OK ça peut beau ale kina ekope na nga na fan na vivre na ya na epe kitoko na to lingana biso na problème tata mbola pe na voiture bien OK na kiti na ko sala basha et puis bon ma petit botika la nanwe nazoya na ko somba numa ya classe à tout à l'heure et na mekala ko benga chérie nanga na me go tuna na no soki cop na biso esimbi parce que ça fait au moins une semaine azo pesa nga compte rendité alubi abenga kiye ba pesa ke na ki rendez-vous. Il faut pas kutana, siko il faut na yeba so basi basali makambo. En tout cas il faut na suki sa mona mwasi wana parce que azotanga mal à l'aise a osakana tenzo ka yebite. Nga nazo lingela ebule. Donc ya ko finga eleki. Na mekana ko benga chérie nanga amekana ko expliquer nga makambo nini basali bango mibali. Allo chérie, boni cop na biso. Na la te mikolo kutu na komi na sengo makasi mpo na yebi ke solution ezali bokutanaki wapi wana bokutanaki wapi osalalinga ba photo na ndaku na ye ya solo wana bon beta na masolo bokendeki bokekotika ya sala basha osaleli basha otondiseli kadi OK après même otina ndaku na ye alambelo fufu alambelo fufu olie apa makamyo surtout pe leki obozo tindira nga ba photo osaleli nga ba photo ndaku na ye osali ba photo na ye OK rendez-vous mususu eza mkoloni bosi bobimi 3 fois OK moko na ndaku na ye mususu wapi na voiture mususu lolobi na hotel mona colonne wow
ka bongo olata kite ozaki ka bongo na sepeli on alingaka yo déjà 3 fois ça la ta 10 fois 20 fois après si malango ngala koyebisa ye vérité ke wana yo oza mobali nanga et bon ce qu'on a okangisa ye munoko. En tout cas merci beaucoup ya on alingaka yo. OK na sepeli makasi merci. Kapela on continue ce côté théâtre na sepeli penza. OK so aussi les siko pendant après to ndenge to lobaka to voyager non to ke Italie OK na sepeli peut que biso to vivre à koleka batu mususu depuis ngala sina zo ba maladi o se ngam tuna neti ngakutu na yebite mobali nazalaki na mtu apesa ngango olobi ayo c'est ça na nzoto déjà 15 ans combien de batu basi bakufi yo zakaka donc azwi singa matembele mulongo eza mulai ya na mokili faut pas kufinga ga mutu. En tout cas merci beaucoup. OK na moni appel azobenga yo yamba inanu Allô ma copine dabetelo lisolo na tomba moureuse na papa moko azala na colonne awa ngana mikolo love kilau suka donc na tombe penza moureuse lobi alala kiawa na ndaku nanga et puis bon alala kiawa mon jour à liboso tokutana na ye ouais au moins biso na magasin mukwana ti wana ezaki jour à liboso tokutana na emeto sto umeli lobi kuta alala kiawa na lingi makasi donc motema na ndo ngana etozobala na kala mingi te tellement pe na besoin bébé donc on a besoin bébé grave na bota pe kala mwana nga sakoli donc quand ndenge ya ligne nga pe na craquer grave donc mikolo ngana e kaka na ba voiture partout tozaka ensemble écoute toi na fête boto obima kala mingi ta fête anniversaire on a peu yoro bozala comme ça on représenter au copain na sika et alala kia waki et puis oya ozonga lisuto ki fête. C'est bon atokuta na pourquoi on présenter au copain na sika donc jour mona inga na magasin wana moyena poussa la pembe na ezala kité parce que talaka ezali bolingwa lelo donc mais na craquer grave ma copine. C'est bon à tout à l'heure tokuta une fête ola te lambandeni alobi tola ta soba soir noir matata c'est bon alors nazo bimisa robe na mona zala na noir na benga pe papa ipala ta costume noir souka en tout cas à tout à l'heure ma copine. En tout cas bonjour Odette. Ozobosani mungongo bobosani mutazo sola nayo numéro na ozala na ngolisote ngala zala na numéro na otina lelo nazala ka na numéro na yo oyebi Jean-Claude azaki pa na biso na colonne oyebi chérie na yo ya mukoloni okomo bima na Jean-Claude ngaza na kanda na yo te malgré tout ça qui ba discussion wana nazala na kanda na te pona yebi ke mokiliza na oka mukeboye obima na Jean-Claude OK loko nga pe la bengi oka pona ko informer yo na mokili ko seka mutu te ko seka ka mutu te Jean-Claude wana mobali nanga atindeli nga ba photo na yo nyonso na yebiso ba place bobima na akende kotika o sali basha bokoti na ndaku na bino bobimi ozo comprendre nini ozo yeba te pourquoi na yebi yango na sala ki yango na nkoya ya natangelo ba place bobima na ye na sala ki yango na nko parce que finga nga mingi ngane mtu natinda ki alinga yo sikolo ba kinga na malade te OK ye pas un malade ngana etokutana ki na centre olobi lokuta ozo wanga na lisusu ngaza ba photo na ozi au nom de Jésus te basa nze te kende ça c'est examen kende ko seli c'est examen ko finga lisusu ngate parce que to kokani omoni ko finga ka mutu te ngamo ko mutu na yebise ki alinga yo na makasi et puis alingi yo azwi yo o finga lisusu me ngana ndenge moko te na
makambo bandoko koganga te nga aza besoin koganga te ngana tia au courant ki aza mobali na ngai mais mawa mingi et puis à partir de lelo donc ndenge ezawana so bo continuer na ye etalinga te tozaka biso tokomi biso mibale et puis singama tembeleza mulai ayo po opesa nani non c'est so ba vantite nana ba photo na ozena zo tindelo sikoyo okati sous téléphone de ni makambo so yoka moi mobali na obenga oyambanga te eza nini non, non, alors bakara yebi ete Seigneur Jésus pendant la bande kobenga zo yambanga te. Aho yamba na nga lisusu te. Kamni fifi ayebi singa Seigneur Jésus Christ. Koki na mpe kozala yango mwana mobala ngo ayekamba makambo yesu tuka pressé. Banda peka mwana moso abengi ngai. Azo yambanga pe su na telefone te nzambe. Eza nini nzambe na ngai. Papa yokelanga mawa. Le mwana moso makambo to swana na ye akangelanga kanda. Oh Seigneur Jésus. Na milate loko na langwa na lala nzambe na ngai. Oh Seigneur na komomela bakisa pongi. Nzambe limbisa ngai. Nzambe yokelanga mawa. Na okufa na otika bana nga mike. Papa azo ya mbanga lisusu te. Mwana moso na finga ye kana malade. Alobi ki imta tindela inga papa oya linganga papa ngo paso yambanga lisusu te ekokozala kaka ya solo nga na kufie nzambe limbisa ngaye munoko yo ifinga nzambe yokelanga mawa bon problème ezana moté vie ezo continuer na problème amutu te je pense que nga na kozwa maladie te nga peso na zui na kufanga mokote senga na zui na kufanga mokote d'abord copain nga oto bona boya ki bwana na ozongela ye ona bande ko kima ye na ozongela ye entourage ya garçon wana na linga bango so mwana mwasi oyo na yebi frère na esika vandaka na osala makasi na linga frère na yenga na kufanga mokote na sima na nga to ozale belé ngama wana otika bana na nzambe nzambe yokela mama walimbisa ngai. Oh Seigneur Jésus. Oui bandeko na sir bosepeli na moi gag mama Bijou asali commenter tia commentaire partager vidéo etalama pour la mama Bijou dora zwa courage ozongela bino lisusu donc ndeko copine atonga ndeko na ye avandela ebula lobi non malade onga nazala ngo yo pe ifo zwango donc avandela epenza étudia asalela epenza mama na nini ko maman na filmé et puis ndeko wana asimba mutu ndenge tozoloba bongo pourquoi parce que biloba loba eleki so muninga za malade boyebite malade yango azwaki yango na modèle nini ta mususu pazaka na ye mobulu te mutu atambolaka o bazalaka na ye nde mutu amemela ye malade te ya kotonga mutu pona mudeko camarade nga zalaka malade camarade nga salaka bebo moni ndenge ndeko oyo wana oya tonga muninga asuki donc bo s'abonner massivement bota la publicité à auberge na biso o ezala na matonge na Iribu A37 vous avez besoin kende kin contacter mama Bijou na numéro wana benganga posa la réservation ya place na yo okozala jamais desi mama Bijou alobi ko kende boete telanga j'aime telanga commentaire soko s'abonner na Bidor TV pona ba soutien la bino nde mama Bijou dor nazo sala kaka musala oyo merci. Jolie maison. VIP à dégâts. Au vendeur la flat beaucoup ça. Bâtiment bien climatisé. Et tout comme ma casse. Alors oui. C'est une carte de route à France, sauf qu'à des d'accord.
tozana erebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa tozana nyonso tosepelaka na matonge hotel ya mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakunda bazalaka te toza kimia wayaka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatiseur courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoseretrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo mpe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na tv eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozwaka yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko
oza na posa kosala motu kado yo oza nango na poto contacte mama Bijou